moi message mon pote va comprendre hein. La tambolane bambo kebele side nord est ouest tozo baluka poesa baba lula nzoto yaya nzoto ezoluka mbongo balula ale bananguba bananguba kaka boye bazokota kaka boye chibele falwa boye azosala kaka boye Johnny Mungu boye azokota kaka boye Mohamed Moleka azosala kaka boye na les na TV na boya les padres non ils ont tina monter tout ça des responsable aza parents na ba na pe na ba famille na ye na les na TV na banda ko boya e kaka dans les pamba boye monter wana mutu esala tenga pena na mono na bien éduqué na pena bien éduqué donc aza papa na ngai muta sala ngai ezaki to kabwani na musique mais na molimo tozali King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision, Nemakam. Salande Makam. Yannick Wenge Yonde Makam. De le téléspectateur, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur 3W King France Télévision, vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission. Loba Vérité présenté par votre humble serviteur R. Zumba, journaliste à l'équipe. Nega n'expliquera, nega n'ebisara bino nyonso pour ndenge zalagaga lelo toza awa le seigneur de la ville Mohamed Moleka azawana toza na Rit Nzele azali artiste musicien animateur oyo boyeba pa faire rigola aza awa na kati na Afrique du Sud to pusana to so na Rit Nzele ya Rit Nzele yo ne zalagaga azalaka pa faire rigola azawapi lelo Rit Nzele na kati Afrique du Sud ya salut. Oui, bonjour. Ya boni. Oui, kimia ezali. Rit Nzele aussi prendre biso tomonio na Djobour awa eza akozani. Ouais, ezaki na yaki pona ko sala somo ko boye. Donc na epe na kuti vie na ngai ya mabele, vie Bob akufaki. Donc naza vraiment na staff nyonso. Ça linga vraiment bien na moni batunangai Rit Nzele oyo sala sona yo wana to nkoloba ke olungwe pa faire rigola Tony. Oui naza susté depuis décembre naza sunate na sala ki single nanga ya Jerusalem mboka sika somoko déjà en kiné les ka partout na ba TV na ba trace et les ka des tikala kiné naza ko enregistrer ngo awa yango naza sunate mais toi yo mwasi ya animation ya rumba ya nyonso ko charge wana on a kokate poani eza musique eza musala na nga na kokate poani nazaki déjà et pas les padres dans une formation ya makasi donc naza prêt Rit avandi na animation to avandi na chant non ça nyonso po bato bawando bina binaka te bato pe fo bakota na piste banzele pe babwaka bassin partout donc ba pesa ngape chance wana ba mona ke na servi ba makambo ya Rit Nzele ndenge aussi formation pas Jésus de Nias faire rigola est-ce que Rit un jour boya Jésus de Nias te ne belé pa comment boya Jésus de Nias non wana papa na ngai na loba ngo Rit Nzele madine faire rigola naza créé par faire rigola et puis na umeli kuna 7 ans eza mukete sert à rien na les na TV na boya les padres non ils ont tina monter tout ça des responsable aza parents na ba na pe na ba famille na ye na les na TV na banda ko boya e kaka dans les pamba boye monter wana mutu esala tenga pena na mono na bien éduqué na pena bien éduqué donc aza papa na ngai muta sala ngai ezaki to kabwani na musique mais na molimo tozali ya merci beaucoup, c'est Rit Nzele, animatrice Oyo, à Salaba Nzela Nae Ebele, na groupe Le Padre Ferregola, Jésus de Niance. Je dis un grand merci FCC Rité Minuku, Balobi FCC Rité Minuku, sans oublier Fondation Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Ils ont ça maman bien, ils ont fait ça maman biloko, maman Oyo, bazoki biloko te, babi avara made sila. Bozozwa susu biloko na cadre de la Fondation Mohamed Moleka après Ramadan Rit Nzele maison Fondation Mohamed
Rit Nzele ndule na place moko bien pour te sepela to yoka Rit Nzele na Afrique du Sud sous egoza na boîte te na salle moko ya bien bientôt na moment moleka to kovanda to to solola yango Rit Nzele ba meloma nyonso ba olanda yo moi message clé netolo ba mading feregola. Ah, moi message mon pas pas comprendre hein. Ah. La tambolone bambo kebele si de nord est ouest tozo baluka pwesa baba lula nzoto yaya nzoto ezoluka mbongo balula ale bananguba bananguba gaga boye bazokota gaga boye chibele falwa boye azosala gaga boye Johnny Mungu boye azokota gaga boye Mohamed Moleka azosala gaga boye mes condoléances na famille ya vie na ngai bo bauti ko perdre oya bango vraiment vie na biso na mombele pena soto lata babilamba ye mutatongela biso donc nzambe akaboli biso na ye nzambe kazwa lokumu kwa. Yeah, merci beaucoup, c'était Rit Nzele tokozonga susu na ye tokovanda supposé poto solo la susu na Rit Nzele. Merci beaucoup Rit Nzele. Merci maintenant profiter pe na pesa mbote na maison ya production o esali ge Rit Nzele aya na bamboko yo DM Prod ya Jani Mungu mama social en direct de Canada batutu balinganga na Paris Alain Kembela vient ngai Rodrigue Mokeli Misha Mayamba Motema Charlite ka batutu dona kin batutu balinga Rit Nzele vient nga Chiben le Valois le manager sans oublier Ise Force Bende Katake Bende Maître Pakasa Kitoko. Yeah, merci beaucoup, c'était Rit Nzele, on se retrouve à la prochaine Tovanda Tosola bien vraiment c'est Erzumbayo journaliste de l'équipe on a AA Fondation Mohamed Moleka toujours en avant Claudine Doba. Merci beaucoup Najit Okodo na princesse le sénateur, merci beaucoup na Poison. On se retrouve à la alors Fondation Mohamed nala leki alors bon salaire ça podium ya libanda 200 merci Mohamed Moleka non la bouki la boka ya mwamba ya kama salaire on doit payer salaire voilà vous allez quoi va demander de quoi ça nyama domestique babengaka ye konega ene jobu bayange bale ya mwambe ayi jobu balanga na buyo ya mwambe mwambe boleke bote faseriti ya mwambe Mohamed Moleka Fondation Mohamed Moleka Seigneur de la vie la babé ensemble de temps aussi Seigneur, oh, ta musiki, tu vas arrêter. Il y a un accompagnement à main. Ken France Télévision, Ken France Télévision, Ken France Télévision, Ken France Télévision, Ndemaram. Salande makam. Yannick Wenge Yonde Makam. Bandeko le Congo, ils ont un de la bino Jean Bilé. Nangu la sabino téléphone oyo, to sali yango pona mapinga na biso. Puis pona bato service de sécurité ba policier, bato nyonso. Et puis aussi pendant bato nyonso za misala makasi yo ko bato bazo batela, ba na biso na ba classe ba minganga tout ça. Parce que téléphone oyo en autonomie makasi. Et ko sala 4 fois plus que ba téléphone to yebi lokola ba Samsung na ba iPhone pendant autonomie nango. Téléphone oyo ezali tellement makasi ce qui est kui okomona et ko bebate
et ils allaient toujours continuer comme ça. Alors ndenge bino moni awa na elili ezo nini téléphone ezali kaka et que ça la paix et quoi na kati ya mai et bandi ndenge bandi wana na zuyango ezo sala kaka ezela na pangusango comme ça na démarrango lisu moni ezo sala kaka na zuyango na pangusi pangusango nano sima yango na bi na nini na démarrer yango na ndenge ya malamu comme ça nini bino bala mboka bo mona yango na ngina kota na YouTube et pas na nini bo mona yango ndenge ni zo sala comme ça tu retire moi na ndule muke moni wana ezali kati ya téléphone nazoka sikoyo na kota sikoyo na YouTube malgré que ekoyaki malgré moi eloko na sali nini téléphone ezo sala sikoyo na kolingala kota na YouTube nini totala nani oyo Pepe Kale pona bande kolanda ye tout à l'heure na kati ya téléphone zilanda no nga izo ngama muke omona ba age na biso pona kota na YouTube ya neti ba petite OK na mani na komi côté yango Yoana, au moins malgré que na quoi ça qui a et que quoi même 10 15 20 fois par jour et que peut côté na mai mais et que ça là et l'autre comme côté au moins donc yangoana donc nini ezani na ya Pepe Kale ya kala et a demandé na linga omi banje monyo so na linga ngo ba dini série oyo na linga kango donc yangoana bomoni sikoyo donc na ni boma bozo mona e on a bien na biso et tout ça donc nini voilà bozola nango yango bandeko omoni eloko tosali yango mpona mboka na biso parce que toko continuer ke tosalaka makambo ya communication na bamboka mosusu il faut tosala na kati ya mboka na biso moko mpona lelo oyo tozala mikakatano na kati ya mapinga na biso moyen bolongo etumba pende ezali te so basusu ba communication ezosalema bato mosusu na bamboka mosusu il faut savoir que bana ya mboka biso ba congolais to na mboka munene mboka pe na richesse to zana yango na ba potation to zana yango bato mingi bazana likunya na biso alors il faut to bomisa siko makambo biso moko to sala ngona ndenge na biso mo ya bana mboka ya wana ngana ibisa bino ke oyo ezoya ezali pona ekolo na biso biso so to soutenir yango biso so bana Congo ezali yanga moko te ezali biso nyoso ba congolais merci mingi bandeko merci